Ereka eza eloko etungisaka basi ya basali na nzambe mingi gérance ya foyer na bango. Tala soko ozwi parlant langue otyango na kati ya chambre na yo okoma oloba langue na chambre na moma ya kosala rapport sexuel ote tika nzambe avisite nga tikanga naloba langue libala no ekosimba te okufa. Ereka na kati ya foyer na yo tant que mama pasteur il faut yeba moment ya kosepelisa mobali na yo ezali il faut sepelisa ye sexuellement, il faut sepelisa ye na nzoto, il faut sepelisa ye na comportement na yo na attitude na yo, bien que il y a de pasteurs wapi basalelaka hypocrisie makasi. Parce que lelo toko condamné ba maman pasteur mais bizaleli ya ba papa pasteur na kati ya ndako eza somo. Ereka donc soki lelo mwasi oyo apesi mobali kanda même ata baprédication wapi mobali abongisaki je crois mibali ebele bakomaka liboso ya bato akomi abosani oyo esengeli ate ya esika apesa ya esprit akomi okondane bato liboso nzoka nde eza makambo elekaki entre ye na mwasi nde na kati ya ndako. Ereka donc mwasi ya mosali na nzambe aza moto wapi amemelaka mobali ministère abatelaka ministère ya mobali. Donc premièrement il faut mwasi oyo ayeba ndenge nini ya kogere malamu mobali na ye en fait que mosala nzambe azosala ekoma libaku te mpona bango mibali. Ereka wana ebele parfait sika bozwani na Afrique d'ici Angola partout monde ati mobimba en tout cas boza ebele pour la kolanda chaîne na bino déjà bo mesanga kolanda Ereka Info TV lelo na meme bino émission ya bino ya malonga oya ba mama émission bino malonga ya ba mama o lokumu ya mobile o mesanga kolanda na yebi ke bolanda landa d'émission ebele oyoka ebele mais en tout cas bo s'abonner ebele na Ereka Info TV na émission ya ba mama ya lokumu ya mobile ezanga molobele bino ya ba mama Angèle Nzekazo. En tout cas lelo na yenga moko te na yambi mama Marie Lokwa motema ya papa potre je suis Lokwa. En tout cas la yebisi bino mama o wapi alamusa mabala o ekufa mwasi wapi nzamba tonise na mafuta o apesa kelengi na bafoyer o apesa donc appétit na ba couple mama Marie Lokwa yoto yambi bozo yokaye en tout cas esika oza bongama oyoka mama wapi alamusa mabala o ekufa motema ya papa potre je suis Lokwa mama Marie Lokwa. Bonjour maman Marie Lokwa neni ça? Oui bonjour Angèle Nzambalola Kongola santé za bien baebazola ndanga. Je crois que non, Angèle a ça présenté déjà. Moi si à Bomba Marie Lokwa. Nzambalola à Bomba la Baïno sur la zone. Merci Angèle. Oui, baebalandi lelo toyena likambo wapi ngana bino tolinga toyeba. Lelo na ina na sujet o wapi tolinga toyeba na nzela maman Marie Lokwa. Maman Marie tolinga toyeba na baye bazolanda biso na ngoma oyo ndenge ni mwasi ya mosali na nzambe oyiko se comporter devant mobali na ye mama. Oui merci beaucoup pour la motuna mwasi ya mosali na nzambe aza vraiment na charge ya monene na kati na ye ndenge nini akoki se comporter vis-à-vis ya mobali na ye. Mwasi ya mosali na nzambe premièrement il faut azala mama ya bato ebele mama nanu ya mobali na ye moko pe mama ya bato mobali akambaka. Donc mwasi ya mosali na nzambe faut azala na motema ya bamama soki aza na motema ya bilenge aokoka te.
nzambe alola pambola yo lolenge nini mwasi ya mosali na nzambe akoki se comporter vis-à-vis ya mobali na ye o aza mosali na nzambe. Mosali na nzambe c'est un peuple mis à part. Mosali na nzambe c'est un roi de Dieu. Mosali na nzambe aza moto wapi nzambe akumbisa ye mokumba na ye. Sikoyo yo etant que mwasi batie yo pembeni ya moto wapi bakumbisa mokumba. Eza nango famille te nde ekumbisa ye me nzambe alolanda akumbisa ye apesa ye mokumba yango tozobenga eke aza mosali na nzambe. Ndenge nini mwasi ya boye akoki kovivre kovanda malamu na mobali o wapi azali mosali na nzambe. Ya liboso mwasi oyo esengeli ayeba keno aza na charge ya ministère ya mobali na kopesa ndakisa. Pourquoi nalobi keno mwasi fo ayeba ki aza na charge ya ministère ya mobali. Donc soki lelo mwasi oyo apesi mobali kanda même ata ba prédication wapi mobali abongisaki je crois mibali ebele bakomaka liboso ya bato akomi abosani oyo esengeli ate ya nesika apesa esprit akomi okondane bato liboso nzoka nde eza makambo elekaki entre ye na mwasi ne na kati ya ndako. Donc mwasi ya mosali na nzambe aza moto wapi amemelaka mobali ministère abatelaka ministère ya mobali. Donc premièrement il faut mwasi oyo ayeba ndenge nini ya kogere malamu mobali na ye enfin ke musala nzambe azosala ekoma libaku te mpona bango mibale. Oui maman Marie Lokwa en tout cas eza na basi basali na nzambe mosusu bamiyebaka te oyo bango bazali soki mobali na ye aza na ministère ya nzambe oyo nzambe abengisa ye mwasi wana azanga soki akutaki église bato baza ebele te baza na sale caractère akoluka basere bakima église bafrère bakima église bamama bakima église siko mpona nini mwasi ana kozala bongo ifala yeba vision wapi mobali na ye aza na ngo siko na basi ya bongo. Bon maman Angèle na basi ya boye premièrement eza basi oyo wapi bayebi te keno c'est l'œuvre de l'Éternel qui bénit. Musala nzambe nde epambolaka. Yo bali musali na nzambe yeba keno musala na nzambe sans bandimi ezaka musala na nzambe. Donc musala na nzambe en réalité ezali bandimi o wapi tozalaka na bango nde musala na nzambe parce que musala na nzambe esengeli emonana na nzela oyo bandimi bazobika. Siko mosali na nzambe mwasi ya mosali na nzambe wapi aye akuti mobali ne azalaki peut-être na bandimi misato to mine mais lokola baza basi baza tout autour na ye abengani bango likolo azuwa ayoki zuwa parce que mwasi wana peut-être azalaka kitoko koleka ngai akoriska ya kobotolanga mobali. Bon nga nalobaka ke non premièrement aza nano bien préparé te ya kozala mwasi ya mosali na nzambe parce que mwasi ya mosali na nzambe il faut travail moko ya kati esalema. Travail ya kati ezali mwasi wana esengeli ayeba nini apesaka na mobali na ye koleka o bato ya libanda bapesaka na mobali na ye. Donc soki mwasi ya libala mwasi ya pasteur ayebi oyo ye moko nano akontribuaka na ministère ya mobali na ye ayeba ke non aozala mwasi moko aza gâté aozala mwasi moko akozala vraiment bien aimé même na bandimi baolinga ye makasi bakolinga ye. Pourquoi? Parce que mwasi wana ayebi nini azopesa na mobali na ye. Et non okuti mobali aza peut-être asa sangisaki asalaki effort ya évangélisation asangisi peut-être 5 sœurs na 5 frères yo kuna olobi 5 frères wana 5 frères wana c'est que 2 balukelaka ye basi 3 basi wana c'est que bazalaka bamakambu na ye. Tu n'as pas un travail interne au wapi oyo sala oyo koki ko assurer vraiment na mobali na yo que non à côté de lui tu es vraiment une bonne femme. Nalobaka que non mwasi ya pasteur aza mwasi wapi avant de la raconter. Mwasi ya pasteur aza mwasi wapi avant de la ba makita te. Mwasi ya pasteur azalaka camarade te ya bandimi mais azalaka maman. Parce que ce côté qui camarade, bon bandolo ba masolo ezanga tina. Mais ce côté maman, on peut prendre soin
na bana nzambe alola pambola yo. Oui, maman Marie, en tout cas, balandi, bozo yokandi maman Marie azoloba pour la tina basi ya basali na nzambe na kati ya église. Et bongo basero wapi obayaka akotika ndako na ye ndaba na kolanga ba sujet o ya kati ya église. O ma pasteur de la bo, o ma pasteur de la bo, o ma pasteur de la bo. Sikoyo kuna basia wana maman Marie. Okolo bana bangoni basero ya kana église kaka pona kotola ma pasteur, kotola pa pasteur, le kolanga ka vie ya basali na nzambe. Okolo bandiki na pasteur. Bon, maman, moto munene batongaka ye. Moto munene nyonso tu batongaka ye. Nga na oyebisa mama pasteur soki bazotonga yo mingi, c'est que déjà na kati na yo grandeur ezali. Na oyebisa na mama pasteur à s'inquiéter parce que bandimi batongaka ye. Mais problème ezali, il faut qu'on s'inquiète plus soki batongaka yo makambo balobaka ana eza oyo salaka ou bien eza oyo salaka te. Soki eza oyo salaka, osalaka ngo ya malamu ou bien ya mabe. Eza na avantage na bango ou bien eza na désavantage na bango. C'est ça ce qui est très nécessaire. Soki ba ser bayaka parce que église eza bisiko wapi recevaka catégorie nyonso tu ya bato. Boye bakeno église et recevaka miyibi, église et recevaka banganga, église et recevaka bandoki, ba occultiste, église et recevaka tout le monde. Bateau baza esprit faible, bateau baza déjà dans ma position spirituelle, église et recevaka. Si yo étant que maman pasteur, lorsque on recevoir déjà catégorie à batouana nyonso, détecter que non groupe moko église et yambilelo, et un groupe ya basero batongaka. Bon, si tu es une femme spirituelle, c'est à toi de les amener d'être comme toi, spirituel, que ya kokota na kati ya buzo bana bango kokoma charnel lokola bango. Donc, maman pasteur a se préparé à convaincre mon ndimi au wapi ayaki na bizalelina salité, à comment bien le colaïe. C'est ça. Donc, une vraie maman pasteur, il y a le kaka à convaincre mon ndimi à comment nangamunaï. C'est ça. Oui, bande pour balandi. Bozoyo kanili maman Marie a oui, l'union basse à bassin ensemble. Bozoyo ka maman Marie ndenge a repris sa tombe. En tout cas, l'année on a beaucoup de choses. Et bon, maman Marie, ndenge ni moi ça me c'est ensemble. Oui, on s'est comporté la katanda kunaye. Oui, en tout cas, c'est là que tungisaka basi ya basali na nzambe mingi. Gérance ya foyer na bango. Tala, soko zui parlant langue, tchango na kati ya chambre na yo, okomo loba langue na chambre na moma ya kosala rapport sexuel o te tika nzamba visiter nga tika nga na loba langue. Libala no ekosimba te okufa. Donc chaque chose a son temps. Na kati ya foyer na yo tant que maman pasteur il faut yeba. Moment ya ko sepelisa mobali na yo ezali, il faut sepelisa ye sexuellement, il faut sepelisa ye na nzoto, il faut sepelisa ye na comportement na yo, na batitude na yo. Bien qu'il y a de pasteurs au wapi basale la ka hypocrisie makasi. Libanda ba ebie ki aza pasteur. Mais na kati ya ndako azala ka pasteur te ya azala vraiment yo kaka katiere, maman pasteur asakana azada na likofi. Minu déjà c'est longwe. Si yo papa pasteur nyonso to betaka maman pasteur. Maman pasteur a ça suspecta yo na ba message moko na ba téléphone ya bien te. Oza sûr vraiment que non convaincre que ozala ka pasteur. Ndé problème parce que les autres vont condamner ba maman pasteur mais bizaleli ya ba papa pasteur na kati ndako. Eza somo. Eza somo. Papa pasteur hypocrite mais alingaka moi c'est la qui c'est moi c'est musali ya nzambe. Tandis que comportement na papa pasteur nano est convaincant moi si na yo te kozalaka mosali na nzambe. C'est ça le problème. Hein? Soit tu bosala rende business mais comme on a église. Mais boza basali na nzambe te parce que kozala mosali na nzambe eza travail moko eza interne, hein? Conversion. Donc une nouvelle créature. Donc ozana yo nouvelle créature te mais au tout titolo ya kozala religieux, kozala papa pasteur, c'est autre chose. Et maman pasteur liboso ya mobali na ye ndenge nini ako se comporter. Maman pasteur il faut azala na humilité belé. Il faut azala na humilité. Maman pasteur liboso mobali na ye et il faut azala na compréhension. Maman pasteur liboso mobali na yo aza mosali na nzambe, il faut azala ka conseillère na ye. Donc soka moni pasteur na mabe akanga munoko te parce que pasteur a telemaka liboso ba tebele alingaka te ba reprocher non.
première conseillère il y a pasteur ezalaka mwasi na ye soki mwasi ozokoka conseiller mobali na yo te yeba ke no dega mususu mobali akosala ekomema soni na ya yo na ya bana na ya libota mobimba e soni ya bongo ezalaka so ozotambola osentir neti mabele fungwa bakakosala nini odinda na yo donc mwasi ya pasteur eloko ya liboso esengeli amisala conseillère ya mobali na ye azala conseil yo pe papa pasteur il faut ndimaka conseil ya mwasi na yo parce que plupart ya ba pasteur malamu kutu ser moko ya libanda conseiller ye mama ya libanda conseiller ye ke mwasi na kati ya ndako ozondie nanu bacapacité na baqualité o mwasi no azalaka nango ozondima ya bato ya libanda yeba ke non un jour tu vas tomber na kati ya berere oyo okoka koréparer yango te. Oui maman Marie. Merci beaucoup. Oui maman Marie na yoki ndiko zoloba bayibalandi bayokani ndenge ozoloba mpona bapapa pasteur mais yebaka ba mama pasteur mosusu babiyebaka te oyo bango basalaka papa pasteur akokutela mosusu mosala aleki aye l'église mama pasteur ntango amondika papa pasteur etali ye kutu te mai ya kosokola ye moko papa pasteur akomitiela biloko akolia mami eteli ete apa biloko eske papa pasteur abalaki mami abalaki leki na ye to abalaki mwana basi ya bongo mama Marie yozolobaka bapapa pasteur mpe baza mabe biso basi mpe toza mabe surtout basi ya basali na nzambe mama Marie soki mobali awuti kaka mosala soit awuti église aza mpe motu alembi mama oza wana zwa swa mobali na yo bamama pasteur mosu etali ye te nde mobali aza pasteur oyo to akosala asala na ye etali ye te po pasteur wabeta ye te akobenga na ye te po akoyoka soni ke bandimi bakoloba pasteur pas divorcé donc couple ya bongo bazovivre na si ignorance bakosala ndenge nini. Bon, maman pasteur, aza mwasi owapi esengeli babengi yo déjà maman pasteur c'est que oso confirma que non ozalaka mwasi ya mosali na nzambe mwasi ya mosali na nzambe sans que oyeba barole na yo na kati ya mariage eza un peu bizarre eza bien te il faut oyeba barole na yo vis-à-vis ya mobali na yo. Je crois que non na baenyo surtout bamesana kolandanga na kati ya chaîne nanga YouTube mwasi ya bombaka soko okoti okomona 5 activités de femmes. Donc na kati ya activité de femmes il faut mwasi oyeba activité nini osalaka vis-à-vis ya mobali na yo vis-à-vis ya bana na yo vis-à-vis ya libota na yo pe vis-à-vis ya libota ya mobali na yo. Donc soko oza na conscience ya babiloko wana nyonso tu okoyeba yo moko kogere mobali na yo bien mobali oyo wapi akomi awuti mosala yo ozosokipe na ye te peut-être bando otyaki mwana na libele azomelaka libele mobali akoti na kati ya chambre alongoli bilamba ye moko mobali akoti azwi kantine ye moko ake kolukama bibi akoti salle de bain asokoli abimi donc ozokipe ye te yaya non lorsque ozosala bongo yeba ke non ozoyeba te rôle na yo ozojouer vis-à-vis ya mobali na yo mwasi eloko eza très capital même ata boza na baproblème ya ndenge nini même ata yo na mobali ezosimba te tu dois garder les rôles jouer les rôles barole ojouaka wana etant que une femme mariée il faut sala yango yeba ke non na oyo etali kogere mobali makambo ya mama pasteur na kozala mopagano ezalaka te ezalaka likambo kaka ya connaissance oyo oyebi donc tu dois gérer ton mari maman pourquoi parce que mobali wana azalaka na kati ya basi ebele akutanaka na basi ebele oyo wapi peut-être lorsqu'à visiter atali fille ayebi akei ayebi koyamba mais soki yo mama oyebaka koyamba te na kati ya ndako miso ya papa ebanda ozala libanda abanda okanisaki non soki nalingi ser wana akokomble vide parce que libali bazalaka bongo soki nalingi oyo akokomble vide soki nalingi oyo akokomble vide mais aye kose retrouve ke no bilingalinga esambwisi nde ye esambwisi ye donc maman pasteur il faut jouer barole na yo oyambi mobali na yo fois santaka présence na yo à tout moment nga nalobaka ke non mwasi ya pasteur il faut kotiaka bamatambe na motema ya pasteur ata mati ngomba a sentir toujours que non j'ai une femme j'ai laissé une femme à la maison c'est comme ça mais soki baproblème bozalaka nango
baproblème okozalaka nango mwa moke okonstate mabe directement mabe wana okonstate okumbeli yango otiango okanda na motema okomi koafishe comportement moko boye yeba keno ekozala mpenza pasi mpo na yo oyeba ndenge nini ya kojoue rôle vraiment ya mwasi ya libala nalobi te ke mama paster mais mwasi ya libala po mwasi ya libala po jouer rôle mama paster mpe po jouer rôle nzambe alola pambula yo vi mama Marie mais eza na basi mosusu alingi yebaka te oyo aza donc mobali yango mpe sele peut-être mbongo mama mbongo yango otya provision mama mbongo yango otya provision arépondre mobali na ye mobali na apika yango mpe na nzambe ombongo opesi nga mokie boye osala yango eske oyo mobali asu yango wana apesi tozodesaresi mbongo oza mokie poneti na basi ya bongo okoki koloba na bango bon kodéclare ke mbongo eza moke ezalaka mabe te mpo moto fo exprime oyo asantaka eza liberté ya expression eza nango mabe te mais mabe nde kobwaka mbongo mabe nde koboya kolamba parce que mbongo batikaki eza moke donc pour s'exprimer ya koloba keno papa omoni calcul oyo otiki oyo en tout cas kosimba te peut-être bozalaki na bana mibale na kati ya ndako bandeko ya famille mpe babakisani mais papa lokola mesana kotika 10 000 francs ye mpo na ye amoni keno wenze kuna biloko tala kaka wenze koma beton wenze beton donc papa azoyebaka ya keno 10 000 francs wana lokola ebandaki koliesa biso 4 na bato mibale babakisi 10 000 francs na ekoka non liberté d'expression efo ezala mwasi fo ayeba kosexprime oyo azosentir fo aloba yango mais mabe ezali ya mobali abimisi mbongo aopesa yango okonstate ke eza moke obwaki ye mpo bamisusu babambaka na elongi abambi yango na elongi ubien atiki yango likolo amesa alobi na olamba te wana nde oza mwasi moko mabe donc na kati na yo esengeli osala effort osala vraiment effort ya koyeba ndenge nini koexprimaka désir ya motema na yo vis-à-vis ya mobali boza na ye basi ebele bavivaka na kobanga aokokoloba te mais nyonso ekufele na motema non il faut loba le monde a été créé par la parole sans la parole tu n'auras rien il faut loba koloba eza bien mais mabende kobwaka kosilika koboya kolamba parce que abimisaki mbongo moke lelo ekotika ekovanda kaka wana ti ye moko akoya ya kolamba mabe yango wana mwasi ya mabe azalaka bongo. Oui, maman Marie, en tout cas, vous avez maman Marie a mais maman Marie, elle a pas elle a pas si nous wapi. Ce qui a moni, les camobalaye à Covid. Ce qui les qui n'a pas moi, ça y a 400 000. Les qui a moi, si à ça, tout à un repos pour ça, la 400 000 pour moi, il y a grande sœur. Mais les camobalaye, jamais à un mois de le bâtir, n'a 400 000. Na ba couple la bonne maman Marie oki koloba na bango ndenge bon premièrement na ba couple ya bongo ba mama ya bongo c'est que amitié de sika ya mama te azana mwasi ya libala nga na préféraka vraiment mwasi ya libala amizwaka mama soko misu mama okopona mutu te okozala mama na ya famille na yo na ya famille ya mobali donc lorsque ozomona ndeko na yo aye otikeli liberté mais ndeko ya mobali aye au coincé ya simba boyete ya sala boyete bon là c'est l'injustice wana ezalaka injustice et deuxièmement maman oyebi savoir vivre te po peut-être moto ozo négliger lelo ozomona ntina te ye nde moto akosunga lolobi akosunga mpe bana na yo lobi une femme qui a la vision asalaka vraiment injustice wana te il faut yamba moto nyonso tout sauf que nga nalobaka ke no laisser kotikela mwasi leki na yo liberté nyonso sikoyo ozotikela liberté nyonso pour quelle raison parce que c'est ta maison donc bango nyonso il faut baza ndenge moko bango nyonso baza ndenge moko sauf que eza na bacomportement moko tobivaka na bafamille ya mibali de fois soko omoni leki ya mobali ana ndako aza mwana mwasi akokaka na ye kosala mosala te po asala ekotinda ye mais leki na yo moko omona alamuki ezodépendre mpe na mitema motu parce que eza na baleki ya mibali misusu okotinda ye te mais ye moko asalaka edépendre na motema motu oyo ovandi na ye mais lorsque mama okonstate que non
bato ozoyamba ezala leki na yo ezala leki ya mobali ozoyamba baza motema polele. Pourquoi pas yo pe kozala motema polele na bango yo banda kotia ba limite okuna te oyo te yo moko ko créer atmosphère moko bien te na kati ya foyer na yo. C'est ça. Zala une mère. Merci beaucoup. En tout cas maman Marie tokomi na suka ya émission na biso na yebizo kota na liloba ko yebisa baye o balandeki biso na émission ya Ok, maman Angélie Lobeko zanga te nga naza mosai na nzambe wapi bato ebele balandaka. Premièrement nazo pesa merci na info Ereka info na pesi merci na bino ba ebolandi ngai nzamba lola apambola bino nazo senga na basali ya nzambe to meka pour revoir vraiment l'enseignement ya basi na kati église to ya ba couple. C'est ça et loko vraiment nazo senga na kati ya ba église na biso to passer temps la yo wapi ya côté ya Esther asalaki Élise asalaki femme telle asalaki mais tozo subir na kati ya ba église na biso ba problème eze belé na kati ya ba foyer toza na besoin vraiment na likambo etali libala na mboka na biso to na mokili mobimba bato bazala déjà na notion ya mariage lorsque bazokota ezalaka kaka te na commune air mutu alingi abala nde bapesi mwa exhortation bapesaka wana ya 20 à 15 minutes asimbi yango bien te koto na famille maman moko abendi yo 10 à 20 minutes à lobby non toza na besoin vraiment que no église soit charge ya babalani. En tout cas bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso ya bamama ya lokungu ya mobali bosabone ebele bisika ezwani bino na Ereka Info TV tango bandolanda émission au jamais okozala jamais déçu na pesi merci mingi na équipe na biso mobimba oya Ereka Info TV bazala wana mpona bino na pesi biso merci na DG na biso Mardoché bisika na pesi ba merci ebele na pesi biso merci na élargi nzinga oyo adeki na nsima caméra oyo de bilili oyo eleka kitoko eleka malamu bisika ezwani bino na pesi merci biso na famille na nga mobimba Nzeka Zola na pesi biso mbote na bana na nga Prefina Zola, Ajidi Zola, Maria Zola. Na mobali na motema na nga. Na pesi ba mbote bele kungu Zola Didi. Na pesi ba mbote bele sika ezwani bino. Atuka kine na nzambe e ume mabota na bino. Bye bye to mona ni mikolo ezali koya. Maluka